Yango le rôle fallait à ça qui circulaire na lingi peut faire une émission à travers émission azolandanga à ça la paix circulaire pour ndenge kindingo azo fingela batu mwana wana non c'est pas possible. Azo finga batu nyoso même ozala bino na likambute mais non ça on dit mutazala ba problème koto le kinanga lité ya kanda azo bombarder la na moni petit na biso musuna lingami ya kitariste wana nani ya ya faire nani kitariste affaire wana Freddy Marcus mais na biso biloko moko zo larguer faire soko zo landanga s'il te plaît yo za na besoin makambo te yo za na besoin tout le monde na ba stade minene tout le monde na ba sala minene ya ba mikili partout OK oza na voix lokolo ya Pepe Calé ba fait na biso Carlito nous za na besoin makambo te soki to landi ba fait na biso akalandenga mabete ba memaki musique na lokuta fort prévaler qui question à zakolo ba chaque fois que mutazo disque d'or azate mais biso to yebike batunyo sou baza to tanga komote bazo ba disque d'or est-ce que ça qui disque d'or certifié non est-ce que tant bazo qui disque d'or on a snap ya la kité snap ça na 100 ans lelo pour fallait ko l'accepter que snap existe à ce disque normal pour y mo même fallait à côté qui engrenage wana na droit chemin avec le logo qui na château rouge est-ce que le logo sont en sol ba que disque d'or il faut corriger les certaines choses alors que non ezaki lokuta ngapela la ki ba faire na ngawe. Donc, ce que tu suis, Pepe Calé, Madilou, Luambo, Seigneur Ley, des grands, Bangoana, Kofi Olomide, traverser. Même Nyo Kalongo, il n'est pas plus grand que Kofi Olomide. Parce que c'est un bon comme ce Nyo Kalongo qui va y avoir été. Kofi Olomide Bagi, Kotanga Soko. Mais à l'objet qui a posé un musicien, si on est au Londres, on va le Bengenad. C'est tout le temps. Bon, messieurs. Alors, il y a Kotanga Combo. Bon, il y a mon place à Zazo CP là. Il y a un mal Kotanga Combo. Totanga mon poids à Kofi. Fallait que l'on ait Kofi. Il y a un gaz à la Kofi pour l'année. Fallait que l'on ait Goué par Nanda. Mais le rôle à Kofi, c'est nous. Fandika bonamoni ba vidéo circuler championship bilanga makofi vraiment akomo konza ba kuluna to akomo yala kuluna non nala bongote nala pena un bon champion international quoi. Soki ça na ring na ko ndima yango na ring soki jipa ça na besoin ko bundana 50 soki ça na besoin ko bundana na kiwaka Kiwaka satika makamba munition na mona ngo ça fait longtemps. Moi je préférerais boy. Le ko la yo za sima faire lobi que non obundana ba garde le corno sou. Eza nango normal lobi na yo. Siko ba cha ndembongo faire acha 200,000 obundana na B50 fallait acha 200,000 soko obundana o ya wata ba cha 200,000 soko obundana wazeko ba cha 200,000 comme ça boye na kati ya bitumba o eza normal. Obunda on a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bandeko Babolingo, ici vous êtes chez vous. Donc chez nous, c'est chez vous. Congo Révolution News avec Michel Combé, Aigle Royal. Bien de bonnes choses dans la place aux alliés chez Rami, ainsi que toute la grande famille, la grande équipe. Monsieur Lamoureux, Marano Tunga Tungalo, Nzambe Love, les rois Manitou. Bien de bonnes choses dans la place au Talabiso. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. Moi, je suis très heureux de savoir que
pour la énième fois dans cette émission. On a un plaisir de recevoir quelqu'un avec qui nous avons l'habitude d'évoquer pas mal de sujets d'actualité. Avec lui, on ramasse tout. On ramasse Nyonso et permettre à ce que tout le monde doit tirer Namunaye. Loin de nous l'intention de nous substituer en savant. Tu es bien sauté. Raison pour laquelle tu as un numéro 1. Et puis le numéro 2, tu as un bongo. Tu as insisté en appel. Peut-être même dans le moment où tu as disposé, mais tu as disposé. C'est comme message. Et puis, quand tu as un message, tu as un numéro avec bon mot. Tous les camarades étaient toi pire. Bonjour les Arabiens. Salut, coucou, les Arabiens qui sont côté. Au petit message à tout moment on te répondra. Puis sauf écouter un moment on a rappelé rapport de Moussoso, mais le plus important c'est que tu as un numéro pour tous là en contact avec nous. Moi je suis très heureux de recevoir un habitué de cette émission avec lui. Il y a à boire et à manger. Il n'a pas la langue dans sa poche, imbattable sur un moment. Imbattable sur un moment. Tu écoutes un sous les lois, on a plaisir. Non seulement on a plaisir, on a fait la carte. La personne moi on a bateau complicité dans ma casse citron. Joe Matope. Plaisir à faire. On a petit plaisir à s'arrêter. D'abord, on a déjà bien, mais on confirmer. Non, on a toujours bien. Je me porte à merveille. 130 kilos, 2 mètres de taille toujours. On a toujours bien. On a fait ça mbote na banene. Hymne national, bon mon message. Faut message na ngandengo wana. Et puis joyeux anniversaire d'abord à Carmel et Carmelia. Ba na botama il est 20 on va passer. Oh, bah jumelle là. Joyeux anniversaire à vous Carmel et Carmelia. Papa il s'aime tant. Tu sais non? Vous savez non? Ah, papa l'ingarabino mingi Carmel et Carmelia. Chrissy Mboma, dit Miss Univers, très très intelligente. Il y a Melvin Mboma, bois noir, aîné de la famille, très très intelligente. Il y a celle la plus belle, c'est Denicia. Pas parole ça, boy qui l'aura habillé. Il est la plus belle, mais souvent bazar. Bazar qui toko bango sur la plus belle, il y a des réalisateurs qui bango qui toko. La plus belle, est-ce que tu peux penser à il y a Moukié, il y a Soukado la plus belle. Denicia et puis Blessing. Merci mingi na profiter na pesa batunyo sumbo to ande d'abord ba mère ve na bino ba bonne fête to kutana kité to kutani sikoyo. Merci mingi na Sandrine Mukawa na Bruxelles nengo yambaki biso na salon na yo. Sandrine Mukawa merci mingi na yo. Et puis na pesi mbote mingi na BBC Fungola na Louvière, merci mingi place aux Olanda biso jipo ezotambo na Louvière, veut dire Fungola Louvière quoi. Mami Kankenza na Toulouse mbote belé na yo. Et puis Linos Bonzemo en Allemagne, Moutounangai honorable Denis Marcos, plus qu'un frère Denis Marcos, garçon moko honnête, garçon moko crédible. Obalo Bagapena un bon samaritain na Hollande wana c'est Denis Marcos. Na Hollande donc azaka numéro 1 wana. Merci mingi na Sayo Basende na Londres. Donc je dis Sayo Basende na Londres mbote belé place aux Hollandangai, Nelson Yandela mbote belé place aux Hollandangai. Mams, Mama Bag na Paris, donc je veux dire, et l'ambelo Kopamba. Isabelle Basende, il y a Fada Basende, mbote be na Londres, skabozo landanga ikuna mbote be na bino, na profiter be na pesa mettre baina mbote belé na trésor motrico mbote belé. On peut beaucoup mettre Blaise B quoi coach olympique. Coach olympique. Mettre Blaise to sola gina en tout cas mettre. Et mutumo bien. Nazo lingo yo loba, yo pna batfwa yo kayo. En tout cas mami ngwai mbote belé na yo, Flor Yenga mbote belé na yo, Odilo Mosi les guerriers. Mbote belé na yo, maître Chiba mbote belé na yo, maître Jagger Moulinda mbote belé, Lourd Pascal, les grands lourds, wana lourd na biso Pascal ya Pascal, merci mingi na Flor Yenga et puis Mama Gucci, Mama Balanciaga, Mami Kingwai Etiele mbote belé na yo, Etienne Kimpuela, ah mbote bona boss na biso ya Changu boss Kimpuela, Etienne Kimpuela, merci mingi na bienvenue kanga Pramba Apocalypse Vende, Shuna Lubaki, Jimmy Bofassa, Andy Iris. La bien certifié. Expérimenté. Moutalat sera Denis Sassou. Et confirmé. Les seuls Moutalat sera Denis Sassou sur la Brazzaville, c'est Andy Iris. Métro Simplon. So comme il y a métro Simplon, boutique à Mounene Zawana. Andy Iris, vraiment, Yos International. Petit papa Wemba. On a Moutoumao bien. On a sa bon samaritain. Moutoumao bien. Moutoumao malam. A son instrument. Asomeli musika sikana ibo alote streama basala wuni musika maison mère Andiri Satayo Moko Kambo tu peux s'adresser à Andy Iris tu peux s'adresser la 13 rue Joseph Dijon ouais donc on a simplement on a donc par métro 4 pour retenir l'adresse on a 13 rue Joseph Dijon 75 018 na Paris métro 4 na simplement on a sur commis okuta Angelo Mokazawana comme on est Andy Iris Brazzaville les plus tétis firmé Matoto merci mingi na yo Ida Okapi veut dire mutasali restaurant na Matonge ah non yoza mystique ou mais la pena Unish Band c'est la fleur du jour
eso Yonish Band c'est la fleur du jour. kasi eso tango Félix abakisi 5 ans eso nzo anda zaki mayela sali deux boutiques ne na los mona madame na ido mikolo azaka likolo makola kiti bo do 5 ans bitumba Aboma bila akomando bunda meleta tazo songa na los kuna na boutique pour que le somba kuna ma sepeli ya trona ve na ngai na ni greffier international bukechwa ya mbombo tebe 5 ans na ebiso za pema 5 ans vieux yombi akimi vieux yombi zonga ko a professeur alobi atiki okotika nengona te et puis na diakudia muluba mo tako finga mama Denise boy asengi pardon alobi azosonga to ebisaki bino turo fo memande bido amai na mungwa poto zokota désert chamo. Merci beaucoup Imbattable toujours un moment on a fait comme ça dans tous les jeux on ça la paix venir parce que janvier qui on aussi là on ça la paix venir à Bokaboni na janvier na oyabiso paix à tout le temps de tous les jours Gauthier Mascotte ingénieur de banque nazo luka na bisaki message na ngi komi aibisa ngabi avant yo mona ya omono azana mandat d'amener pour pas te okuta to kema be Mascotte non en tout cas le Imbattable to yebi na machine na do partout et mokili mobimba do mimoni ça déjà avant que ça la tard parce que c'est voilà et puis je n'oublierai pas vitesse à Djobo Mutulanga le millionnaire congolais Jimmy Belao na tout na même millionnaire ya solo yambo te apesa bato mosala pe atonga pe na chango côté na bino Jimmy Belao na kinkole wana bena muda mbonga solo na kinkole wana aliki na mbonga kisasa te ebele andesco humble aliki ba te bele te humble te Imbattable ni manga ngana konsequence na kosa yo bino kosa te azana muda mbonga donde to ko baka sebu ba wetrafado ye paza na katalisi wana bien bonga osali pe o investir parce que batonga Jimmy Belao vraiment total pour nous tellement na yo qui est trop mato et comment ça passe parce que on te regarde ça dans solo ça va bien numéro na ko ça route OK yo solo bina ko ndima na Jimmy Belao on peut se mbote place à na partenaire na biso on a partenaire à vie un autre communique ko ta commentaire s'il te plaît ko ta commentaire partenaire à vie de cette émission Jimmy Tima rapporte de la chapelle azo ko succès tazo lia batu na famille tika na peli ça commentaire mo check porte de la chapelle bien de bonnes choses dans place aux alliés merci pour tout na auto ça pour na biso pour l'émission oyo en tout cas éternellement reconnaissant par rapport na tout côté la plus ta vie Imbattable ya maman Mario PC azabia bon il y a dans la PCT il y a le Mario ma Imbattable to sali to le ndenge nini na leli et puis le concept et on a les qui moko jeune moko très intelligente nazo ka mo ndenge nini bazo ko découvrir garçon problème yo les amoko incompatibilité nous amakasi par rapport ya environnement na mayele na ye voilà mais ala ki mayele pour voir kaka mais tout ce conseil moko un vrai leader azam treba ko s'adapter selon l'environnement voilà on s'adapter et on ça la épée grand bien na si ba mikolo ya na osala na mo mingi poto démarrer makambe belé to préparer à promettre pena déjà ça prometteur mais déjà ça qui yo lo place au talabiso kitoko de bonnes choses na yo linda kaka parce que chose a dit j'ai bourré d'intelligence bourré de sagesse ou les courses en marathon il y a que ça 100 mètres ah marathon on a show mais ma bena mungu na yo OK Imbattable toujours un moment to bani malamoro na vue du sujet to moni l'élection nous fait l'équipe ya suka to suki na ba conseillers municipaux na moni côté diaspora na moni noli tambo noli place aux alliés félicitations parce que to bata longoli diaspora soni parce que question ngeza boy poto ko matina noli poto na présidentielle Rex Asaraki wana responsable diaspora na national Azaki Belé Edgar Mokonzi bandeko belé toké na provincial bazaki belé Papicho Chamala babeti nanga bijou meta j'étais nombreux sikoyo Imbattable toujours quelque part est-ce qu'ils ont regretté que ne ba bamuso ba mon début ça qui contre campagne par rapport à bandeko na biso non kutu bango ba yebi réalité à terrain ne biso kutu edaki bango pour la réalité à terrain parce que au fait baté belé pe bazana bazui mais le ko les nominations jamais ba kotika la bimisa bango évidemment tu vas pour bandeko la biso à poto mais papa mutamataka train mutamataka métro tram aliaka McDo aliaka Burger King KFC azana semi na poche français ou belge ayiko comme la bino député si vous trouvez ça normal il faut na poto so mona député penda ya Saint-Denis auta nini Lille non il faut fonder za la wana ba peuple autochtone il faut yeba na nous passe na bango ezandenge ni mutaya ka ko ya avion ya komi wana
ce que yindi on appelle buso Congo yindi bo ba belge ba tinda rafio ba français a continue avec ba français zongi parce que mutane nga bo voter ndenge de vrai bo voter ba soso mboka mais résumé salami ndenge peut ba ba nominer na bango bato ndenge balingi et puis na nazo reconnaître que on a nommé les gens Kadima on a nommé les gens il a reconnu la vidéo ezotambola il a nommé on conforte les gens méritent d'être votés mais les gens ne méritent pas d'être nommés parce que nomination c'est le la mutumo bo limite bo tiena bino e ka bongo. Mais le coup la noli tambo que je salue en passant et d'abord ça noli toko lo banyo toko lo ba noli il est très intelligent noli asa jeune moko oyo nakala musika batie wana mema déjà ba tracteur ma bilo que belé fait des la dynamique dynamique noli pesa na partenaire azaki entrepreneur a wana poto par rapport à misusu wana te noli bravo place wali petit nanga noli tambo le sage nouveau conseiller municipal ya Kalamu salamu ya de mikolo so ça na besoin ba acte de naissance nous les on s'en rend loin d'adad mais les balles de couleur noli danger tout c'est bon noli tambo merci bien na famille mobimba mbatable toujours mboma ngana mandi na lali na la moki na moni pe le roman parce que si to kenda bongo te vora ba c'est so ezo yara to kota nango to prépare ngo te ezo ya to bimisa mbatable toujours et le mot scandalisé qui bateau et créer clameur public comme on dit en droit mais le lot et aboutir le lot pasteur Kassamba de tout soit ngono boye asa mapé na prison makala ouais nataki prédication de moko boye après scandale wana azo prêcher du haut de la chair azo lobake président Félix yemoko kuto alobaki ko bomba mamate et pourquoi bazo condamner nga parce que ngana bimisi ma femme ngoza mona ona mke to mona kiwa de l'autre mona qui parquet commis na prison makala yemoko ça électronique par rapport à situation parce que nengezo kendele c'était même dans les commentaires aux hommes que pasteur Azos a mingi accepté par rapport à l'opinion publique mais yo personnellement vraiment na ebisio naza desi na makambo na sepeli mana na loba na desi na sepeli mingi na kisasa ndenge quand même atatu za na poubelle atatu za na nini mais toko komati na niveau ya Casti ya pasteur Kaswana te pasteur Kas au fait bakangi pour na viol. Et puis, ils ont viol. Parce que les petits gens déjà belé. Deux, mariage forcé. Et ça a déjà comment ils ont soubienté, mariage forcé, précoce, ils ont soubienté. Troisième, fait bakangi, on te comprendre. Donc, dans la tête, mais papa, comment un pasteur à cause de 12 femmes 12 femmes, à quel bango tous ce sont des mineurs. Papa, non, mais où est-ce bango mineurs? Tu sais, quand il y a la vierge, tu sais, quand il y a la vierge. Papa mon nana lobi aboya kimba ki redéverger mon à l'université yango a préféré ki mon na abala pasteur abanda vie na azala moseka mais papa wana est-ce que ndenge yo nanga to fande a petit nanga yo le concept azolan est-ce que moi na age na place neza na libala donc elingolo ba pasteur Kas ba kangie to sepeli mingi na lingi na yo kisayo eloko moko ya pasteur Kas oyoka po atumi ba ka ba kangie te ba kangie yo ka collaborateur na ye ngaite. Oui, mon frère. Donc, Mazagan direct na radio Nabiso, la 89.2, la radio de l'église primitive. Mazagan direct, il y a moi na Yambagiote. Donc, Mamboyo qui va sur internet, c'est ça. Donc, arrêté par ce casse, quand il y a Mazaki n'a pas ça la Nengwana, ils ont volonté na Bango. Bakabou $30 000, la piste de journaliste, on veut bien libérer. Donc, d'après les ondits, quoi. $30 000 yebisa ngai o nazolo abo collaborateur na direct auta ko leka na émission na bango na la chaîne na bango ya radio na bango primitive les petits na biso journaliste ko benga ki yende atindele voice atindele ngai donc cela veut dire quoi nous avons un sérieux problème na kisasa papa comment un pasteur peut marier 12 femmes comme ça vierges et ça kilt bobimba et ça kilt bino mona mona et ça normal baba tabandu benga ngo futula menga. Oh. Kozung samakila tata moko mokola 70 ans akeko bala mwana moko azo se rajeunir na bana wana c'est tout un kilte ça wana au nom de l'Éternel yango mona yo sabatu chaque fois nzamba musa ina nzamba la rate et comment musa nzamba de ce qu'on banane bazaka nzambe bible basale nzambe basale la nzambe basana na bible taso to comment ngano basale nini basale la nzambe na bible ça basale nzambe siko basale la nzambe te nzambe ndapona ki bango ba oya lelo baza basale na nzambe ya bango ba s'improviser basale na nzambe nzambe poni mutu biso sko to na miso mbeto ba nini nzambe pona ki c'est ngolo ina lobati vas-y alors to ka kotero ke na ngabie na lobi boy Yesu Kristo na se moyo asakei Paul o babenga nani Paul o asaki bobomi abatu Paul
Yesu ye moko alobi ayebisi ba disciple mettez-moi l'esprit en Nzambe potane pour nakabato mettez-moi Paul à part na relaxer ndenge ne ko souffrir na kombo na ngai c'est Dieu qui choisit ba disciple nyonso 12 ya bazaki 12 te balaki plus de 24 et 30 mais pourquoi comme à 12 wana qui a fait la sélection a sélectionné qui bon il a sélectionné qui après sur qui il a casting ceux qui mukolo mokila sali casting bo ba yele on a bengi bango non ba yebango moko ba bengi bango te Moïse l'a fait le mukolo mokila zate parce que biso to yeba ndenge ki ba bengi yango nazo ke alliance yena nzambe za yena nzambe non il est bongo te Moïse tanga lingala longola bana Israël na makasi mo na nzoto et c'est simbaki akima akebala kotage de trop il a fallu le souverain monaye akutana na ye ndazongisi au moni victoire salaki te Samson kuti yo sekalika maso na zolo Samson apesa ke makasi suke kata za nazirien ke ni kokota clave pas dalila paf suke kei bu aleki ozo nazo comprendre ce qui nzamba bengi Samson apesa ke na sile donc suke koleka gilete koleka na sukite ozo mona nzambe na sara mais par contre ba ozo mona lelo nzamba benga bango te mutu mo na ti cravate fikle bina musai na nzambe non même na ba école va zo ba ti ba kana CV batali ozo ko bino bokenda nzambe ngo to monite mbala moko basai na nzambe yango moni ba dégâts ezebele papa lokola oyo imagine toi atakutu mutaleka ki ba nyosu na basi ezaki Salomon 700 femmes et 300 concubines mais na soka nango lobi tout est vanité David aleka biso na moto David bona basi tala kaka roi abimi na bokonzi na boroi tazo sukola moni mona mwasi mona kikoso moteme beti yango mo ita onazo mona bazo lobo ba musicien bakolala bakobima na bano ya biso mike ozo ka ba chronique bani bokuba non nazo kosa bino roi soka telemi le bokonzine amoni muto na kikoso bongo ba musicien ne bazala nzoto te bakobima na bano ba danser te yebi combien de bano ba ingobina ba bima na makilezo landa bango ba kobina ba tie bango na basemi la chair est faible ba ekobina ba basemi ça te ba te ba mission ba mineur ba biba koma na basemi belebele kokena point on a te donc mutu oyo azaki na basi koleka biso ye wana lobi tout est vanité David kolobasi mais mokolo suka va kufa boy ba kaza suma kasi basala gini moi c'est vierge elamba pembe ba kotise lié ba lali titongo ba moni drebi mina ngope ba bia afia sasili donc cela veut dire casse ne peut pas faire ça dans l'église ça c'est église ensemble ça pour nous préparer pour et ça pour nous préparer ba basité et il reste ba kangié tout c'est peli heureusement oui pour d'accord non ndenge bakangi na sepeli fort ya kosakana te il faut ata moi 5 moi 4 ans d'emprisonnement comme ça pour nani ba memaki nkondo mona nsemi na sempe ba ko ma caste mais ça perverse buzu monte ki tatona za na malade papa on a kinza fote avant na kinza fote na mona ta $300 te kasa ele $300 on peut ça mona tendenge et puis mona batu innocence e bateka ke ko kufa na boka tata wana gelo kwa kamikaze mona mongondo ndingo tata nazo profiter lokola Abraham na Agar mais non bata bien sûr et moko elinga na ngeke ki mangate au même moment le président Félix a prêté serment tout côté na bateau côté na ba institution sécurité côté en place période où on a transitoire où on a basé en fonction même ba ministre même ba nan ba expédier ba travaux courants ouais mais na Congo to moni ma bengani chantini ça la dit ba bala moko na employé ba terme il y a ordinaire terme ba terme na il y a musala approprié no ba toqué c'est-à-dire bah au bazar ba expédier ba travaux ba faire courante ouais bazo gérer ba faire courante jusqu'à ce que il y a Sikaya ça la remise de reprise c'est ça la procédure en fait voilà mais qu'est-ce qui fait que les loups na ville province il y a Kinshasa ils ont une double casquette ça ville et la province en même temps to kutana ilo to ko emboglio wana koto yo le gouvernement Gentini Ngobila koto yo adjoint na ye Jekoko Mulumba koto yo ba bandisi Gentini par force Jekoko a eu fonction et puis aux dernières nouvelles on dirait bazolinga so ba réhabiliter Gentini ça profite à qui c'est emboglio non mais papa olobi ko tulika moka mayele na linga ko poko yo kenda pe na classe makambo mais eloko nyosu ba se moto ataku ba kolongola moto en fait toza na problème moko awa to komi na lubalisation na Congo lubalisation na Congo do mutu tout do mikole komika na so koti na biro beto abu betu bish bimpa eyo so koti na moto beto abu na yebite bande ko na biso 60% ben conscient 60% ben conscient 60% basa bande ko na ngana linga bango mingi minga na sala masala ngaba luba masala ngaba muluba tuzakane apino se mwanza sali na mususu Chanel tibango masala ngaba luba mais lora ba congolais bango baza bata 40% ya bien siko 60% ben conscient wana ekomi mikole komika muluba ona betu. Comment expliquer na géopolitique poste wana ya ba
ya gouverneur isa poste bata bandundu ninga basala géopolitique non lobaki oui ça bongo banda tout bato yo habité géopolitique ninga basala ka est non mais ça makambo efandisa ka mboka tribalisme régnété parce que acharnement oyo basali ngobila yo moko to ba bien juridiquement fallait baser la mandat de comme na suka a gérer ba fait comme oya ba ko nommer ou bien ko voter nda côté sikawana mais cour constitutionnelle Muluba Kazadi Mutombo Mupompa Kalonji oyena na Seni Muluba Kadima Mutazo Bundisa Gentini Godempoy Muluba Peter Kazadi Muluba Jekoko Muluba mais finalement toza wapi Moka ni toko kene ndenge wana ba congolais ba luba parce que ceux qui non attention pour ça la niance wana te parce que ceux qui zalaki ba congolais neto ba juridiquement ba koko peser boité Jekoko Mulumba o na sali dision ba futa ngate mais c'est ça qu'on a sens. Yo moko mutu moko. Tant que tu côté de la Gentini, Gentini za mutu malamu. Asa bien, aso gérer toute l'image de Godem pour ibazolo malama Gentini. Tout ça na mababa chez Koko bazolo malama. Les rona zaki malamu. Bolobi ke bokangi na ba soit disant na nini. Donc c'est déjà mais c'est déjà doit si va serrer les ames mais ba au réciter parce que c'est pas comme ça qu'on conduit un pays. Yo saleli yo saleli pangi plus pangi. Non mais il faut quand même tout le monde ma bien. Bon venir se Gentini mutu abandondo yo pe mutu abandondo. Mais ozo mona teke bandeko bazo misa bali ba komisa. Mais so boka bolamboka. À fonction wana do baluke la solution plus vite possible parce que mutako ko longa mako longa na ndengo wana te. Comment baluba plus de 20 complots contre mutumoko. Lelo Gentini Moussala lobby vice-gouverneur Ayemba la moko signé par Peter Kazadi qui est ministre intérieur. Est-ce que pendant que la gouverneur a signé par ministre intérieur? Bonibo, écoute, tu vois, il n'a pas tout le monde. Annie Delgo, pendant que l'on faut lettre de ministre intérieur. Mais quel genre il y a gouvernance en moko? Au moins, il va Peter Kazadi, Sali Moussala moko, il se retrouve ministre intérieur. Asu Baron n'a été? C'est à ça, faut cohabiter. Asambela nani yozo muta sambela ata mkiti moko asambela mutute yikuti wazaki soko ile kambalonga kana ete donc oso comprendre de tout monde acharnement na eza bien te balobaki asali azu machine machine azumbongo atia place na yoka tiesuki 1 million wana mutako ile makamwana ba pese 1 million to 30 lo mutazuite mais 1 million ngona boye et puis mais biso to moni tingi pululu na ba preuve. Alors il n'a pas PV avant qu'il n'a pas PV bim. Yo so mona mutu bazo voter mazali za na ba PV na obi ke batela ba makasi et bon ça tout c'est bon koye belé ki belé mais moi Alexa Bael to ko no ba nyonso na Gentini mais to ko kosala acharnement ndenge boité to ko mona ki globalisation ndenge boité ezo sala so na batalibanda soki bolingi to consolider mboka papa Tshisekedi azaki populaire kana baluba te. Pas Tshisekedi n'était pas populaire na baluba ce que na bangalo kuto pas Tshisekedi populaire OK pas bandundu ko ba kutu te po baluba na batandu masai loko moko nga ba oncle nga ba ya ba mongo finance de 100% mais les lois ont que nenge oyo Félix Tshisekedi na bato ato kenango et comment kende subongote un président de la République soit disant au prêter serment et puis Félix c'est quoi Mobutu il y a ce gars là quoi Mobutu et ça nga kan non moi ben jeep ba cheval le pouvoir s'incarne so mon le reine d'Angleterre kuna aena banini ono mona bien et puis le côté qui mérite so sami na Congo comme au c'est le Congo on a on est avec qui mérite les garabie le qui na élection le qui ne mona alors vas-y donc vous comprenez maintenant que ceux qui balingi mboka za la bien un président c'est pas un président de parti c'est pas un chef de parti ou chef de clan. Il est président de c'est ceux qui sont votés pour lui et ceux qui ne sont pas votés pour lui. Asa pour ne batunyo surtout na ba desi na ba ndesi na dessus osa président na bango ndenge zalaka. Mais ceux qui bino commencer à la poser na pouvoir. Okomona moi non nani Kabuya. Azuro basa secrétaire ya parti au pouvoir. Non Kabuya. Mais nous tirons le parce que moi na te. Tirons le makamuna ngai. Monsieur Kabuya. Tirons le makamuna ngai. Na lobi et c'est secrétaire ya parti au pouvoir azala. Nous avons un secrétaire de parti. Il faut faire marche. Il y a Macron. Aussi, il y a un secrétaire de parti à pouvoir. Il y a Macron, on a parti, il y a pouvoir. Non, pourquoi des termes comme ça? Des termes médiocres. Moutoazama, il ne peut pas se comporter comme ça. Donc il faut vraiment. On a un bateau, surtout Thierry Bango, bâton dans les routes. Nous avons un sérieux problème. Mon aérobi bateau, nous avons traité Bango individuellement. Au-delà de ça, Bango, connotation, il y a province, c'était qui est balou bateau. Ce n'est pas tous les balouba. Ngana maman a bien kingai en Angleterre a bien kingai en pleurant en tout cas sur la tête de mes enfants a bien ngazolela absinga mes papa
na mettre toujours en bombe après Sarabino, mais qu'est-ce qui se passe na toujours en bombe? Parce que ça problème na baluba. Non. Maman na lubi na bien. Maman. Abi nga na za muluba. Na ki bebe na accent na. Abi na za muluba, mais na za monta de peste. Abi j'ai investi au Congo, bazo compliqué ngai ba document boy na. Mais pourquoi tu razo linga ko généraliser? Dans abi attaque toi na ba rôle ba ça na. Aux Angleterre, le message n'est commis. Na lo baka bien attaque intellectuelle, 60% ya ba inconscient. O ba ça la bongo. Mais tout ça na 40% o ya bango, ya mayele ou ba zo mona mabobi to zo mona. Yo kanisi na Congo mobimba. Na mbushima ba to souffrir bazate na kana na d'autres chatumba. Ba uto benga chatumba suite. Ateka lupangu na bebela bana chatumba sana bango na. Ensuite bakati bela ko ye muluba ya kananga basaka na conflit mbushima ina kananga. Et puis chatumba teki lupangu na tele bela bana sana bango. Balongole et puis basoki seka ba image na za ko finga diseke dikala. Kadi matela ko bien. Donc balongoli. Donc ozo comprendre maman wana za panu ba 40% ya malamu. Na mbujima ba toto souffrir ba sali mais nous voulons tout monde biso su ndenge moko pour ceux qui bandi boy muluba kocha lobi biso lobi kuna moko tokoza nani ou bien mutu mo katako kombe akolobi bango iko sala malamu te nous formons un pays c'est ça tozo loba ya moi ça na loba moment on a la déranger te so ça parmi ba 40% c'est bon mais ce mais non parce que papa oh ils ont ça la moins normalité et ça normalité. Mais s'il faut adresser un dernier mot, parce que nous avons dit qu'à Hollande, c'est sûrement notre estimé aîné Gentini Ngobila, qui nous disons bien des bonnes choses, pour fortifier Kaka, c'est aux anti-batouté, c'est aux contre batouté, aux sa république. Parce que le Congo, c'est la mère patrie, biso tout au les cannabis au Congo, tout côté qui a un autre tikango. On a couru tout biso Gentini Ngobila. Non, mais à tenir bon, ça l'année toujours bien, ça va se passer bien. Et puis ceux qui sont en moto, soit des présidents de république, ce sont des problèmes à trancher. Si vous avez un président de moto, on a dit que le président va voter, on a dit prestation serment, on prête serment, mais quand tu vois des choses comme ça, boîte à Pandore, et on ça l'année. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut agir. Que non, pas comme ça, tout ça la beauté pour nous mettre mon clip. Mais ce que vous connaissez, il y aura toujours des conséquences. Merci beaucoup, ma table est toujours un moment. Maintenant, tu vas rester tout sololi, tout bengivar. On a plaisir, parce que le roi Manitou, Azawana, au four et au moulin, na monaki, on a besoin de sportifs, ou basalaka, autour des musiciens. Parce que quand on a ligne moro boy oyo, on a discuté en na mon copé à sportif de haut niveau. Après ça, il dit parce que footballeur à qui côté ya bande on a balé parce que aibi paiement ya crochet, aibi paiement ya changement d'aile, aibi paiement ya garder ne ba koyak. Et maintenant de toujours avant tout le bango, total deux éléments rapidement. Après tout ça la commentaire de son balé. Maintenant tout le roi Manitou, si tu es d'accord avec moi, on y va. Maintenant, si tu es d'accord avec moi, enchaînons directement la deuxième image. Comme ça, à partir de la deuxième image, on va te remettre opinion, mais ça me balai, mettre choix. Tout le monde y a venu à moi. On a fait des gars, on a des vidéos circulées championship Bilana Makouf. Oh vraiment, après moi on a pas toi pour nous, il y a là pour nous. Non, on a là pour nous. On a là un bon champion international quoi. On voyage pour les capés bango, on défend un grand artiste à Moga en biseau quoi. On a fait rigolo à l'EHPAD numéro 1. On a un passeport et tout. Donc, mingo lobate, mon jambo capé ou en état de droit. Au état de droit, péné qui ne se battit au malobane, il faut que pour n'avoir et après que beaucoup de temps, il y a des gens qui mettre des yakuza. Bon, démontrer, dès qu'il y a le roi déjà n'a pas déjà, bah la force, attaque par Yuma, bah il y a bêta kamade, bilangane à la kaka. Bah la force, bah on va que bah moi ma boumine va mettre à kara.
basala pena mwana moke wana pena bogari boye me makasi eleka makasi maleka makasi ya samson ndenge mona bagolias na famille wana oma beyaki réunion pena ya bamete tosangala mpo badimine jip juparane mon cher basomela masangala okuna soki na mbonda soi-disant basokenda ozwa pas. Merci Marno Tunga. Imbattable toujours, les deux images Waneza, champion Kiwaka, on a besoin de Lingwala, auto souhaité en tout cas bonne guérison. Champion Kiwaka, à ce côté n'a en biscade, petit mot ya matungé, côté n'a ye, et qui n'a qui mon n'engé kendaki, ce qui s'acquiert, n'est tout le monde n'en a makile bimi bon. Maître Jeep, Aza sécurité, Azarana artiste fait rigola. Il y a lancé des défis, à mettre Nyon sur Bakengi, le rabat musicien, Alingi va s'affronter, à affronter, moi, attends, il peut combattre B50, mettre Pito, Moutunangai, à lancer bon défi, Bakutana, Babunda, tout ça. Juste après le défi, qui va côté na côté nango. Mais yo en tant que aîné na bango nyonso. Expérimenter na makamoyo oyo to côté nango oyo. S'il faut payer ça bango conseil, Donc je crois que d'abord c'est déplorable bando nous soit monaki image à boezo cyclé à sportif. Moi je me demande vraiment pardon na bato soit mona même bato ba moni baza censé à ko mona ba image à boeté za bienté champion qui wa kanazo pesa yo mbote belé bon rétablissement ba soigneux banini. Moi je crois que na la ndenge ji pazoloba. Je crois que ba sportif rôle na bango za makambo te. Au la garde de corps ya mutu, c'est bien. Mais au-delà de la garde du corps, pour garder le corps, biso na Congo toke na ngonde toke na violence. Pour biso d'être ba discipline to ça les belé, ba full contact, ba kickboxing, ba muay thai, ba tout to ça les ba boxe ça c'est comme moi belé ming. Et ça déjà danger trop pour na balabala. Danger pour nanzela. Mais sur tout ça là neti garde du corps. Garde du corps a wana poto et ça kanongo lika makasité. Parce que au moment Poutine a tamona baga, au moment bagarre de corps à Poutine a paquet. Même Macron a gagné accès. Au moment bagarre de corps ne va pas paquet. Même Donald Trump a tambola na ba paquet balagate. Et ça dit comme Moutou. Moi je crois que nako sepelate na mona qui wa kazo saigner boye. Non pas parce que bobundi na balabala d'abord qui n'est pas bon. Parce que batibe baby conséquence à makama balabala te. Bozo saka na bitumba balabala boye pour beaucoup ta na conséquence na ngote. Okobeta mutu likofi moko ake cimetière musu atikali. Okobeta mutu mouvement moni ke mouvement na yo musu atikali musu akei. Alors ça na ba conséquences moko mabeto. Na koko prôner jamais violence ya balabala ndengo wana. Soki ça na ring na koko ndima yango na ring. Soki jipa za na besoin ko bundana 50. Soki ça na besoin ko bundana na kiwaka. Kiwaka ça tika makamba ba munition na mona ngo ça fait longtemps. Comment les makamne musu. Moi je préférerais boy. Le coup là yo za sima faire lobby que non okobunda na bagarde de corps nosu eza nango normal lobby na yo siko bacha ndembongo faire acha 200,000 okobunda na B50 fali acha 200,000 soko bunda na oya ya wata bacha 200,000 soko bunda na wazeko bacha 200,000 comme ça boye na kati ya bitumba o eza normal okunda soki bolobi ko toza ba style moko tete mikolo IFCC koti kaje zali s'entraîner nyonso tous les kaje zali là ta kaleso pour équiperateur ko là ta no kaleso ko là ta lingwanda comme ça bozo bunda na boyebi ke 400,000 moko zali aw mais gratuitement comme ça bozo bunda qu'est-ce que bozo wela neti nini ne yibisanga pena na bo grand boule uza pena sportif bozo wela neti nini ko bunda na ndenge na balabala makilezo tanga ndengo wana ezo profiter na nini mais Wezer le loi comme champion tangisa makila bat na balabala te matambola kana ba jeep privé na ba dollar na kati taizo na comme champion lelo abe asala makamande ngote montre ça sur le ring sur le tatami ba cage ezali makambeze belé okozana mbongo belé lelo petit na biso moké oya Cameroun ni nganu auti pena na kotimola mabulu na ye na Cameroun kati sa poto na nzela mai aya côté wa sali box na France ala ila li banda le comme les États-Unis comme numéro 1 zo bunda na ba grand champion c'est 5 parcours de champion et ça makama balabala te na robunda na ye to ko ça fait quoi na c'est pas une acte te il faut justice à ça la musala vraiment faut pas qu'il y ait une justice parce que justice n'a ko bola bango bien non c'est pas bon ngana ko sepelate na faille na poto tout le monde a image moko makile zo saigner musu azolo bondende non vous êtes des frères
tokoko c'est la discipline mon côté ça normal tant que tozaki na kisasa wana DSP ezalaki sarme ezalaki seta ezalaki ba police mutu na mutaza na discipline na ye mais tozala quand même na bande to garder bande tozala na limite mais kokoma na kobeta na kosala na c'est moyo mutu makasi azate mais ce qui même ngane na benga kachura mboma le mbatab mais mutu makasi na sa mo ce qui mutu makasi azalaki mais moment d'aller akoyate yo mona moment d'aller so kaote taizo na so kaote. Donc moi je crois que ça n'a pas si tôt. En tant qu'aîné na bango, vient na bango. Et puis mouto ebi makamal na ebi conséquences nango ezonga li sous-souté et ça la mal sous-souté. Je crois que Aza et pas un grand artiste le rôle à faire Aza na besoin abeta ba stade miné na za makamba e belé azo sala to zela na ba défi ya miné no face à to zela donc kala mingi tazo réaliser ngo. Mais to zela na makambo te. O bazoki saki mutu de garde ko basaki non, eza bien te. Bo sungaye asala biloko moko na mokile sa te tozo s'attendre. Wana Carlito, wana Pepe Kalena biso. Mais to zela makambo te. Donc vraiment ça sonne mingi ça déplorable. Ce qui pour na ebi ke tang makabo sala maka bao bazaka be esprit faible ba benga na simo sali bien ke na ngoboye o mususu yo pesa la boye ça sert à rien. Écoute biloko boye tombarazam de bandi mukie ba kufa ka wana bazaka ba innocent et créer pe vague moko boye voilà et ça ba innocent ba kufa na makambo. Je crois que en tant que ba sportif mi balé je crois que il faut boluka terrain d'entente. Et zongela li sous-souté et se répéter li sous-souté mais justice face à la musala na epo ezala bien babenga bango na justice bango mibale ba interpeller bango ba yeba qu'est-ce qui se passe mais ngala ko préférer so bana besoin ya bitumba ya sonde bazolo ba wana même sengane nga to sengane ba sala ngo pena na ring ba chembo même biso to longwa poto to ya hotel comme ça toute la makasio muto so abela toute la komona que entre bino PD bozalaka wa table tour maître Jagir Molenda ba mettre tout mettre Makumba mettre mettre Makumba mettre Bob Makumba ba mettre nous mettre Charles Mouli Boston ba mettre Bax Badi Banga mettre base ouais mettre nani vena bisonani les grands gozeux mettre grand maître Zico aussi la bi vena suba Jean Paul Ngambe ba mettre John ba c'est belé face à une telle situation est-ce que oui comité Zovanda déjà ba mettre to bengala ki déjà ba mettre ya mikolo ba bing to bengala ki te ba qu'est-ce qu'on peut faire non ba ça qui ça sur place comment bako tumba fleu wana. Merci beaucoup Imbattable mais très rapidement parce que tout le monde qui n'a biso na avant que na social to ka bona kuna Imbattable Nathalie petit n'absurde qui leader ba courage petit fallait ta kana petit fallait ozonga Nathalie vidéo moko ba nirone ba yako yambe na aéroport oncle moko oti bina manaka e show Nathalie vidéo na biono aikutu maloba mingi ta ka petit fallait alukele adresse asombele lopango. Non, mais papa, moi na oyambaka yawa, ozoko yamba est-ce que ozomona mwana nenga zolo makamulukula mwa mukolo moko te ozomona te? Si, à la sage. Auti wapi, bisika auti nde bisiko mo inoko na zolo ba zo tata moso na ina zolo. Non, oncle na. Non, zolo makamulukula ba auti. Ina mama na. Ogina lobiki asal mama na ba za invalide. Mais na invalidité na ye wana azoko no teka na ye azo memaye, c'est déjà touchant. Neti pona biso toza normal ko batma kolomi balé. Yango mo na lobaki loko mo na bana kisasa. Na lobaka mo avant petit fallait azonga. Yoko ka nasa quinoa. Nga nasa danger poudre. Nasa danger ozo benda mbebo. Nga danger mais petit fallait mboka kisasa poto. Boye ko songa boye ko yamba ili susu. Boye yamina aéroport. Boye ko yamina aéroport bino ba kino ba courager. Si ke bosa batute. Omona bana ya bandal poudre belé asa danger avant d'akache bango koto yo bana ya lemba pareil omona bana ya nchango kuna pareil mais ozomona muta uti bena poko uti déjà mboka ko ya poto kisa seza lokolo ya poto sikana ba commune sikana ba kotanga no ba sikana no ba na lingwala ko généraliser côté la bino kota ba kombote ndenge moko bana omona ba jeune ba prêtre kaka ben poli epai ko finga na ko banga ba parate kuluna mais moi na moko a traverser bino wana boetia ko va na poto azosonga le boyko ya mena aéroport est-ce que je interpeller bino te c'est courageux sauf ceux qui n'ont pas le bino ça passe à famille et ça passe c'est normal non mais ça une façon de parler arosoma lo pango te ma ko positionner ba baza la bien c'est tout et ça donc a utiliser les poto bi poto ndenge sonanga ki ça c'est normal. Ah bah tu reposes moi na ma bela osaleza Imbattable sur amboma na moni moto yo atelemela ba dinga ba bela ka yemo yelo wa savon et juste salité nani ronika savon juste salité wana nani chaka kongo yem atelemela mama ba artiste na mon papa lufa kufi papa asale ki kwa fiki na kufi pauvre ouais
alors que ça là et que Koro va visiter Rango na ba poto mais vient dans un métier millionnaire chaque Congo est mort Beli wana abandonné à lui-même. Heureusement que fallait pour pas c'est le beaucoup atinda qui délégation soutenir qui est mo passage vidéo remercier qu'il fallait chaque Congo est mort malade côté m'soupe na moni artiste na biso na ni mabili jeune frère na biso mabili ça rappelle ba théâtre mpangi mpangi ye tombo la kabando ye bena mabili mbote belé place de la nation mo sine nani Aminata bino mbale na petit na Jérémy na pesi ba mbote belé na yo monango na moni hier na TikTok et puis na moni pe moi sine Aminata commenter que ba te ko bois que la mabili mbasu nani c'est Petro mais toujours bien niveau est-ce que azuna no nini comment que mutumba suna na c'est grave mais tout ça c'est que to comme après moko même nzamba zo regretter ndenge ya sala ba congolais nzamba regretter ndenge sala mutu mais le nzamba moko mo regretter pourquoi sala congolais mutu mona jeune lokola mabidi wana abandi théâtre azo luka vine na théâtre azo seki sabino ko geye bino uvai na ndako bozo seka sikoyo neti wana omona ba soneli pe azo tekane ba monter avion te azoteka lebe ba monter la voiture te mais ozomona niveau monter ma bezali na mona ki petit na biso fi de loin ba nika ke selo ko na likolo ozomona biloko moko ça n'a pas même de sens bozo wela ba monter la voiture te bo mais bozo wela noka biloko moko ba succès moko éphémère na pesi petit na nga sénateur à vie je vais mato pembote belé je vais mato place Hollande nga ba ça na ba na théâtre wana donc pour dire que na yo qui passe ce que congolais a commis na niveau ozomona ngori mais c'est dire hein asa na famille na ye car via théâtre la plupart des bateaux à la théâtre pas petit batangat yo ka ça pour ça la théâtre ngo ba zoba non baza bato na baleka na bande d'école azo sala atanga pe à cause de la paix ministre à cause de la paix na mais métier na ya moni na ça na oyo siko lelo so ekomi bo na lemba au gesho spawn vraiment intellectuel voilà ngade na bato nyoso to bakata e bango na sepela te fallait ba bimisa mama kalunga ndenge bato nyonso zo balongolaki bango na députation wana fallait batika mama kalunga chaka Congo na royera chaka Congo ndenge batika na mama kalunga po ni mama kalunga po na moni faut bozaka na be champion yango mamboko ba kotala géopolitique te to na mama moko azala comme de ménage la député en France na linga ko poza ka makasi la dernière intervention alors expliquer maman parce que comment tu peux vivre avec 900 €. 900 €. Il a expliqué ndenge ni ba faire na 900 € ya ménage na ba couple na biso na bandako po na ni bozwa ki mama wana kalunga te bozwa ina bon on appelle passer ba congolais na niveau na bango aya ko lobata ko lobandenge bazo vivre parce que bino vivre na ba girofar boza bien maïb sabino comment ces comédiens là souffrent métier ba comédien sport ne bazo souffrir mais heureusement Congo tellement lingi na mama kamba nomé na monomo no bato chaka Congo na PC mbote place azo landanga artiste à danger azo qui déjà soutien Fali c'est bon. Il est artiste en danger, il est mort combien en danger? Il y a un artiste en danger, artiste va faire une œuvre naïe. Au moins ce que tu bois ya na politique. Parce que ceux qui cherchent à Congo d'ailleurs ba œuvre mbongo na moka ya musique naïe. Akoko senga ba mbongo pe ba falite. Na nenga mabete lo sert na biso tchala mwana zali sous TP à son âme. Est-ce que akokuna na niveau na été? Est-ce que mbongo naïe na famille ni bénéficiaire na mbongo ya bete la mutwashi. Politique PPRD. Donc disons que c'est bon que en fin de compte ko zala ka mabe. Table toujours à l'autre monde peut écouler ton abisso ya poli papa betali so anya mazamba les questions ba tourner ne na poser ba question je répondre il y a même toza responsable de la réponse na moi je suis là pour poser des questions et puis essayer de recadrer là où il faut recadrer à expliquer bien les kambaba grand chanteur na ba bon chanteur pourquoi ba tourner qui m'a ba fallait les ferrer tous les héritiers génération na bango à classifier selon parce que ça peut vivre lourd ça moto bande musique qui banda ba évoluer ouais à participer selon l'expérience pourquoi ba besoin d'interpréter mal non Venanga Popolipo c'est un grand guitariste lui c'est génie baza bato lelo bazo mériter ndenge baza wana te na o basali musala na mboka na biso pour ba guitariste moko atonga tanda ko étage azate mais bango ni basala ka musique ba chanteur mbakoma na mbongo ebele na ba musika sika ya koma kutu na deko muta deko makapi mbote bele parce que kapi ya ta place zo la ngai moi c'est malam musika sika betali bakuna zelo donc ba musika sika bango Venanga Poli Joël Mbeteng nani Mbeteng Ramazani nani do Congo Diko nani susu Olivier Chimanga qui encore ah c'est belé bato wana nyonso baza bato basala ka musique mais lelo baza na hauteur na ngote
bapeta musique na bato bato babina na rythme na bango bali no melelo baza na hauteur wana te on brigade ko seli kana nini na SACEM kuna bafingi mabe brigade bakeso na mutayeko auti studio alembi akomi na erreur ba fani mo mukaso c'est la très ba filmer ba balancer pour la ça passe na mutaza na poto za na passe baso comprendre poto te donc esika oyo nga na Suisse koyo papa mo aux États-Unis abenga bina landi vena ngai nani popo liponenga lobike papa Wemba za grand chanteur te non abi côté wana no boyebisa yebisa popo lipo boye chura mboma ngai na zolo bano awa coach Omar na pesi mbote grand coach ya kosakana te ayebisi nga batinenga le match alobi botuna Eric Clapton webi meilleur guitariste ya monde parmi 100 guitaristes ya monde au monio Eric Clapton wana. Mais donc akenda kobete atondi sa ba stade ba nini ba salle nyoso tu ya monde pour américain guitariste à pamba. Mais asa parmi les 100 guitaristes ba nommé akoma deuxième. Mais Eric Clapton wabi tango ayemba na papa Wemba à l'époque. Alors je n'ai jamais donc ça parmi les 100 guitaristes à mokili mais asa deuxième donc à l'équipe ba guitariste et tout Eric Clapton. Mayoka ko yemba ya papa Wemba lobi charme ya voix o na kotika la kozwango te na mokili o. Peter Gabriel, en France, Ayoka Papa Wemba. Alors, mais non, je n'ai jamais écouté des chanteurs comme ça. Azalaki chanteur, normalement, Azalaki grand chanteur. Grand chanteur. Voilà. Donc, Papa Singa, référence, Nango, Ebele. Azo reconnaître Papa Wemba, un plus grand chanteur africain, l'un des plus chanteurs du monde. Wana, Moutazolo Babongo, Eric Clapton. Oyo, Alegi Batutu. Donc papa Wemba c'était un grand ya kosakanate. Et puis et le komoko susu abakisa lo biboy. Omoni ba grand to lo bakandenge nini. Omoni fali lelo na génération oyo, il est grand par rapport à quoi? Parce que mboka nyoso sozo kende boyo ka kombo na ye. C'est ça la grandeur. La réalisation na ye. Voilà. Et je bundé là que ça. Faire pareil. Donc les gens sont beaucoup na Côte d'Ivoire, beaucoup ka fali, beaucoup na Cameroun, beaucoup ka fali. Ceux qui boyent na Bantier, beaucoup na Manti, beaucoup ka fali. Aucun na Londres, beaucoup ka fali. Aucun na Allemagne. C'est ça la grandeur. Au monde, bah ça va grand na génération oyo. Parce que na moment où on va réaliser babilo koyo, mamsou ba faire, mamsou ba réalisateur. Est-ce que ça on a l'opinion on obite que Redi azafo, aza grandeur. Mais ceux qui totali point de vie à Redi a mis si chanaye avec tous les 100 chansons kazali na ba réalisation fallait à sali na faire à sali au moins que batozo reconnaître plus nani fallait na faire que Redi mais il est grand. Pepe Kalepe il est grand. Pepe Kalepe champion d'Afrique et des Caraïbes. Des Caraïbes les on a beaucoup de musique na no biso tozo ba des Caraïbes et ça ndenge nini. Donc grand chanteur. Il Sakai va bien au Sakai za demo. Non Sakai le monde ba Sakai. Malili. Est-ce que Malili est sali? Ba pasteur ba kosa. Ba pasteur ba kosa moi m'connais yo. Sakai za demo. Ba bibi Sakai était za Sakai. Est-ce que Malili est sali? Pas obeta nanti à monde Malili makas. A tout le bongo. Est-ce que Malili est sali? Sakai oui Sakai. Et zo Malili est sali. Ba bibi za demo. Au monde makamo to zolo. De ba ko ba pronostic match à Liopara et poto na poto. Continue. Et vous comprenez? Donc batona baza ba grand, baza ba meilleur solo baza ba grand. Baza ba meilleur chanteur. Vous comprenez? Donc eza bongo eza ndenge ba omoni bango neti ayako kokoti sa makamona moni ku bata quartier la tomba ayako sensé les sous. Un grand chanteur même Koffi Olomide c'est un grand. Parce qu'il a traversé des générations. Aouti wa biba koma wana c'est un grand. Donc ce que tu suis Pepe Kale, Madilou ba Luambo, ba Seigneur Lay, des grands bango wana. Oh ba Koffi Olomide, oh ba traverser. Même Nyoka Longo il n'est pas plus grand que Koffi Olomide. Parce que c'est un mboka mususu Nyoka Longo akeba ibina bango yete. Koffi Olomide bagi kutanga soko. Mais alobi kaka poza musicien, si on est tolona lo bakona lo banam mbenge nani. C'est tout temps là. Bon, monsieur. Alors bagi yo kutanga kombo nete. Bon, yo kutanga kombo nete. Yé mon place za zo sepela. Ayibi ke mabelo beza solo wa mal kutanga kombo nete. Totangi ngo poza Koffi. Fala ta longone Koffi. Yé ya ngaza la Koffi ponani. Fala za neka gwe paré nanda mais le kola zaki Koffi c'est nous. Donc, ce qu'on tali parcours on a, ce sont des grands. Oh ba même musique na biso misika. Mais pas bon bazali. Ba beti masikini bazala grand prêtre. Les on a kutu déjà ba makambeza makasi wana bango bazalaki déjà. Bazalaki déjà. Donc mais c'est pas ça donc to ko zo o moni musique na biso elezo boma ezo kufa pona makambo. Na lobaka phrase mo ke pa na yo. Ce qui te landi ba vie na biso akana nenga mabete ba memaki musique na lokuta fort. Prévané
King Kester azako loba chaque fois que mutazo disque d'or azate. Mais biso to que batunyo sous baza tout temps à commoter baso ba disque d'or. Est-ce que ça qui disque d'or certifié? Non. Est-ce que tant baso qui disque d'or on a snap et la guité? Snap est na 100 ans lelo. Pour fallait qu'on accepte que Snap existe à ce disque normal. Pour y avoir même fallu à côté d'un engrenage ou à la droite chemin. Avec le logo qui na Château Rouge. Est-ce que le logo sont ensemble avec ça disque d'or? Il faut corriger certaines choses. Alors que non ezaki lokuta, ngapela la qui va faire na ngawe. Parce que ça ba mission musu ba beti musique à l'interne. Kaka na kati ya mboka na biso basali ba play baza ba star à danger. Mais libanda baza konité. Ba King Kester na boya, na bossa na mec mususu ye wana. Grand chanteur a misa nditi. Amema biloko na ndenge mususu na dimension mususu. Kutu ba seigneur lelo a reprocher qui est yozo musique a mindelo zo ya na ngwao. Mais lelo, oso comprendre. Donc génération oyo baza ba grand parce que ba osala pe biloko oyo makasi o mususu ba vie mususu ba sala gité. Pour Madilo za grand chanteur, mais o tsoko tanganga ba sala mususu beta na été. Mais il est grand. Bavé Joski. On se comprend. C'est ça. De place où on a fait longola. Bah jeune oh bah le bah ça bah grand papa parce que bah grand et ça renommé mouté comme ça par rapport à la musique les nègres ont même partout. Papa, yo so mona danser moi mouta bete lo bah yo arena bongo 3-4 nègres na sa betam. Ça la sincère. Vous êtes journaliste vous êtes sincère. Non mon attends. La musique nationale ça là. Yo obi qui on te pose na question. Non mutin. Non, c'est comme mouta nègres na beaucoup féliciter. Bolo muta ndenge na za no net autour ni ngati ngasko ko félicitations na ele ka ndenge na sala ngo déjà obi ki sala ngo voilà merci donc c'est bon donc nenga sali wana faire ko sala yango elisa ko sala wase ko pena moni mais si mabele manzombo obi ke ta on a na Bruxelles na kuté na petit mois singabi maître Chura Boni na yoki monstre annoncé yo arena zo sa ma sekito akobeta bena yo arena solo ngabi mais aussi mon message na yete. Est-ce que vous comprenez le langage de M. Félix Oazeko a fonctionné à Témos? Il y a sur la ville de Robeta, boya, te moukola beaucoup te kuna, alati bila male, abini. Et attends ton spectacle. Le spectacle n'a déjà, parce que y est pas naïe, Azal a besoin de batouter. Oye baka, Adolphe Dominguez a bêta, Olympia qui to quoi? Propre, mais le quoi batouaza qui était aboy comme sa image. Non! Donc, ils ont pas mis ces belés pour n'a pas pleurer, baso banga. Félix, non, c'est vraiment ce que ça bon bétarano vraiment pour y plein ça bien pas fait voyage. Kasi batu ba ko ya mais ko ça non esprit plein te boya ko mona nini. Plein on ba ila kanini. Pour mutu so ko ça la plein bon non mona na stade to sali plein to polite. Plein to mona na stade de polite. OK de son asuka en 2 dernières minutes. 2 minutes pratiquement aussi en 2 minutes. Na mona ki obeta ki moi tour du côté de la Belgique na mona ki ba ndo na biso ba yamba ki kuna Ken Piana Junior Botalata tala lelo yo na mona ki ba yamba ki kuna mais ba Ken azo sala na peut-être bien en cure d'âme na bien on est azo sala mais à culpa na ye alingi a comme peto là pour même des démarches na ye on respecte mais quelque part aux autres craindre que le fait à koya ko mettre à nu Marambo peut-être biso on appelle la preuve na monter jusque là mais le fait ya ko binsa marambo so bozlo ba yango na kuku ils ont aussi cette crédibilité te ba bon marobanga parce que ba ndobanga que moto ato lobine likambo te utara ko ya ko binsa ngo d'abord c'est sa crédibilité n'était azobanga ngote et puis les deux ba propos na ye mususu et heurter ba tendance mususu ba taborkestre mususu pe lelo ba komi ko réagir ba mbi ko binsa marambo mususu ba on pona ba ba weekend mutaloba na bango. Non, mais moi je crois que Ngai na komaki na Bruxelles 1 parce que to sali bataillon moko ezali awa dynamique moko to sali awa base moko to sali brigade staff moko makasi salami oyo eza na contrôle pona koluka bandeko na biso oyo ko traquer bandeko bazofinga batu na poto ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba youtubeur ba youtubeuse na ba TikTok na ba combattant oui ba combattant bon na zaki na poni pona ko sola combattant ba finga ba na kaloba net combattant ni na bo tanga ba kombo na yebite la télévision tongo midi pour ba fingi ba mama ba na bango nyoso tout il faut to longwa na dimension wana basa na kati to sali base wana parce que to kendaki na Crété nani na Versailles ba expliquer biso nini to ko traquer bato ba finga ga ya mibali na basi basa 12 te basa 13 te ba ko za la minorité ya 10 personnes to bike 4 mibali 3 basi to bango. Si vous avez Facebook ou TikTok, vous avez plus de 5-6, vous avez 20 cités. Donc, vous avez la facilité à traquer bango, na millions de Congolais dans la diaspora balibanda. Il y a tout se constitue qui. Alors, le roi de la mamie à Bruxelles, Paris, il faut tout comme awana. Batina tout le monde ambassadeur. OK, to bengi cabinet ya nani ya maître Doris Lutonadio. Petite sœur na biso moi qui to kwa zalaka ya avocat ju cabinet ne mobimba ache wana et un avocat pas comme les autres Doris Lutonadio wana. Moi on a très fort na makambo ya administration.
Alors, tant que tu es biso, il faut que tu na base la ambassade so ba yebake, les bandeko biso ba so déranger biso na un simple comportement la malamute. Maman, papa, jeune, ozola nanga ndako, les enfants qui sont nés ici. Est-ce que comportement ba ya na bino, na maman na bino po za pe na bana. Nenge ba so finga ba sanité na télévision, est-ce que vous êtes d'accord nango? Est-ce que pote bandaki ndengona? Europe ezalaki ndengona? Mais il n'a si peu de temps, donc on peut éradiquer aussi ça. Ndeko nango so la nanga na maman papa. Yo vandaka na France. Est-ce que yo ko za la penda na mesure zo le kaka na nzelo moni mwana masa zo le kabo ko sime na libé? Au sambo hein? Pour batia ba loi. Harcèlement. Voilà. Est-ce que yo ko le kaka moni mwana masa zo le kabo yo betie mbata na fesse? Au sala ngote? Est-ce que yo ko le ko na kata très au tramway partout même na Belgique na Londres au sala affrontement na mwana mwasi mo zo s'affronter bo. Et c'est déjà un problème. Comment ba loi ya mike et zo sala ke mutazo nga mutu? Nous on peut se permettre comme na ba maman, baza na bana. Baza ko finga babiloko ba mo baza nango ba ko finga na mama bato. Mais non, on a dit non, ba sportif nyoso to sangana to bi non. To sali brigade wana o to bando solo là 60%, 40% de tiango déjà passage à force au kangi mutu nyoso o bi bilonga ba finga. Tout le monde était pour na moni momba zaki déjà victime petit na momba la gérer salut en passant. Depuis messe. Oui, ya asala ka ba ni na ya finga ka tia sala balance na normal ya mayele. Na benga ke to sola ki bande ko messe pour Rolanda message o. Mais to ça na ba pena ba périgoso to benga ka pena ba pourri. Ba fudidu. Ba balle perdu o benga na ngola ba fudidu. Do ba to pena o il faut to mettre bango hors d'état de nuire. Ce ko moni bango partout ko sala. C'est peli ça bango. Sportif. Les incitations là. Les incitations c'est de l'incitation. Tant moi battre bazo finga na télévision makamba salité ba biloko ya maman bato tata bato ezani nisiko pona biso. Ba na ngana ba no bazana besoin ko kamaka mwana te. Pourquoi ba osalango? Au nom de quoi ba osalango? Yango na sepeli mingi na fali poupa, il a fait un bon circulaire. Pona ko lobake non. Ayo kaka alandi émission de lobake non, il faut bato yo ba kende pe hors d'état de nuire. Atie bango mopanzi. Circulaire à déjà c'est désavoué là bango hein bango bazo ka sango eza mar bosto na difasa j'ai la zobanga 27 plaintes et la gel donc ouais j'ai soit critique à njili j'ai 71 plaintes parquet j'ai shora 71 plaintes il m'a calé na passé na petit na biso musuna ni ba okuta passé kasa okuta na ni na o musuna petit na ngo musuna ni jeune frère na musuna ni Alexis papa plus de 40 pour sanga le bagage à 12 nous on dit c'est comme 35 va plaindre ce que yebi sangai ce que bosu ka ndengeni donc et ça déjà bien té yango le rôle fallait à ça qui circulaire na lingi peut faire une émission à travers émission zo landanga à ça la peut circulaire pour ndenge kindingo zo fingela batu mwana wana non c'est pas possible. Nous finga batu nyosu même ozala bino na likambute. Mais non, ça on dit mutazala ba problème koto le ki nangalité ya kanda zo bombarder. La na moni petit na biso musuna lingami ya kitaliste wana nani ya uya fere nani. Kitaliste affaire wana Freddy Marcus. Mais na biso biloko moka zo larguer fere soko zo landanga s'il te plaît. Yo za na besoin makambo te. Yo za na besoin tout monde na ba stade minene, tout monde na ba sala minene ya ba mikili partout. OK, oza na voix lokolo pepe calé. Ba fait na biso Carlito. Nous za na besoin makambo te. Na lobi esengoni yo ko fa na kicho moni bena muta ofinga fali ngona yo sepeli nango. Ou be sengoni ko fa na kicho ba ofinga fere ngona sepeli nango. Est-ce que c'est ça la musique? Mais besoin na bana le ki na bino ba gims. Baba ni musique si manabino. Mais mazela ba finga la bangote. Est-ce que musique na ngozo te kamate? Vraiment faire aux album lokola dynastie. Ba mélodie ça na lokola ba jero ba ko sanga na boyemba. Mais ba c'est la promotion na ba nzembo wana. Na émission na yo ki kindingo zo finga. Donc il faut faire ça la makasa ça la paix circulaire à se désabonner na bano. Parce que eko ça la passe mingi on saranate. Voilà des comportements comme ça. Si vous ayez pas soutien à poto non, puis de supporter, il y a un moment qui ça tu as besoin de sembe. Yo zo wa beta ke des gens. Oui. Mais aya to zona to sola to boite to zo est-ce que to fana to sola. Parce qu'il faut créer une dynamique. Otulinga likambo ya Ken azoloba Ken azakoloba Ken to ça une émission azoloba kamuna ye o ya vivana bango on n'était pas là. Tango Ken azoloba makama vivana ba wera makama vivana ba mutoro de tanga communauté ba tu vas passer ba 700 pour finga wa c'est pas ça. Si comme meka yama bina siko bo yebi sanga siko est-ce que c'est normal ce qui moi azoloba ningo na bisoni et puis chose grave ce que lobi ningo wana pona wera son attaque ambassadeur de la paix a osalani ce que ça nango lokuta botika. Ce que ça a sur vous pouvez savoir l'élément contraire qui ne dit mot constant pour aller ko finga botindi siko batu ba finga so dato so boya ko finga yo ambassadeur de la paix moi sinon maman pasteur maman Sylvie que je salue en passant et maman pasteur
est-ce que maman passer la kolinga zoso bengi Gladys afinga bato ndenge wana pourquoi bango bazo sala ngo te fo bato musu ba sala ngo et puis na likolo nango ya na frère Patrice ozotinda bana moko basi bafinga ka bato facilement au nom de quoi? Si la musique c'est comme ça, c'est que bon ça la sous musique alors bobo tika la minoto komisa ba komisa ba fali na ba faire na ba héritier na bato mususu. Parce que si la musique était passion, ceux qui m'a le bagage qui m'a bé, mais bon reprocher bon ça ken keza lokuta. Mais pourquoi bad bazo finga bato non na bino bo vanignes, bino bozo considérer. Si ko biso to zonga surtout dans le bateau ba zonga suko zonga boy non, c'est pas normal. C'est pas bien. Et sa propriété, biloko boye, yango to lingi lisute to ko reprocher falite kaza na bato zo finga bato, anata na maison mère bato finga ka bato. To ko reprocher falite kaza na do finga do na et pas faire do finga bato. Là c'est pas normal. Vraiment bato ça na ebiti ba bosimbe na ça so zo sala ni na zo ebate. Bozo na colonel mimi azawana. Bon mais maye nous tanding on bokene ka mbala moko boye et puis tant bozo cha défi na bata poto. Attention. Poto zo mona na bato zo kosa yo ba mettre au monde bozaka na bango malgré ba koma ba bazana bango ba koma na bango ndengwa ba yibi réalité qui ya poto ndenge ezali ozolo balelo bien mais mokolo ya poto ko mo ta mona leader te batu basoka na mboko attention batu ba kata na mboko soko tiete mbenjour lelo te lobité okosenga ba pardon tout le monde est belé attention na biloba lo bozolo baona parce que ça normalité tozo boya koto yo bino ko na bozo songi sango non bana na basa c'est bana na basa ba satana mais bana makambo zolo beza lokuta mais c'est makambo so bana balo beza ya solo et c'est makambo c'est ya solo non mais non c'est pas bien tozo boye loko na poto bino que ça bozo nga bozo c'est la biso yango c'est là où nous ne voulons pas ceux qui pena boza ba leader ya solo bobeta ba musique bozo na flairage ndenge nini ko felo mirazo ko no beta partout c'est ka kombo c'est na pardon asa mukolo na bango na âge na makamyo sous même vie à l'âge mais ce que nous bêta partout en Afrique bino ovandi boti na ka ba finga rabat vous trouvez ça normal mais jour ni boko ba date na bino bolanda pende baninga bazobet mais non c'est pas normal parce que ça musique à mabe yango no moni fali fala za la kaka parce que na musique ine de to ba réalité makambebele bozo sel album na bino morote un bon album on le bo finga bat bo lo banina batu ba télécharger ngo soke bimi Papi Kakol. Bonsoir album na bino wana. Bon ebisa bato dia ba télécharger ngo na streaming partout et tout ngo bima. Bon somba ngo d'une façon que ebimi ka lelo 1 million de vues, 2 millions de vues et puis aucun c'est bon. Mais na ko finga boy bo ça netini. Bo ça promotion te. Tout ceci na biso chwambo. Merci na passage na. Opi na lingapi en 30 secondes Marno. En 30 secondes avant na peso le bobo kaboni. Congolais faut te belo rotolingi finalement. Surtout au la coupe, mais surtout au la canne. Côte d'Ivoire, pays organisateur. Match à Liboso a gagné. A Tchebabi Belé, bah c'est pelé. Match à Mibalé a poli. Mboga na ye, public na ye, terrain na ye. Match à Misatu a poli. Namboga na ye, Maramutu ya ye. Côte d'Ivoire a déjà ya Rolongo. Mais Abemi meilleur troisième, va repêcher comme meilleur troisième. Dans l'Est, nous en a Côte d'Ivoire. Oh, Azongi. Côte d'Ivoire Azongi. Arbet à 8e de finale, Arbet à contre, je crois, la Nigeria. Mais bizarrement, Bisso ba Congolais, tu bêtis 3 matchs, tu polité, tu gagné. C'est-à-dire tu passer au 8e de finale. Bah joueur bazo CP là, mais il y a aussi d'autres Congolais oyo, bazo bolo CP là ni boche ku tu bité. Mais nalobi. Finalement Congolais lingi nini? Finalement Congolais aux andingi. Aux amutu, on a matière ni au CP là. Mais on a ba ofinga chancel mbemba te, aibo lo ba français te, aibo sala. Poutine a utaka na Russie kuna tango yaga na kisasa lo ba français. Neymar lo ba français, Messi lo ba français. Messi, Neymar Cristiano Ronaldo, son nom est français. Congolais abissa. Bah ça il y a d'autres potentiel là, en tant que joueur, tout autre français. Bah sommet coûte à miner les G20 partout, bah que na rotam le monde bah tiens convertissez les arlito et po, bah sur le anglais bah tu vas yok. Mais quel il y a mon moni Joe ya garçon ya Burkina Faso président Petro ya ni ya soda wana. Alors bah il y a des gens sur le monde cas français na mon concession des idiots. Parce que au monde n'est pas na yé pas raisonner mais il faut le français. Na moni ba kambo raté kaka bimoko mais na yebisio niveau ba fingi garçon wana ko zo idete. Bah comment rappeler kaza Rwandais moitié mais pour na nini? Nana ratagabité. Bah grâce jouer nous sur barata babi. C'est football et sport les plus ingrats. Bah finir et to awa mais ba gagner match à Sukawa, ba bossa tu vas to finir. Mais na yebisio. Congolais to belo. Mais Kaboul ko ka ndé photo longola ye. Encourager ba ne biso. Kaboul ko ka photo longola ye. Bazan à front. To cha bango mabuko. Kaboul photo longola ye parce que ngai po na ngai ceux qui ba misi gouvernement bango lokuto il faut ba tia Shabani Nonda. Parce que Shabani Nonda na makamba foot asa na calendrier d'adresse asa na calendrier d'adresse ya munene. C'est la présidente de la fédération. Comme un président, comme un ministre à sport. Parce qu'il faut que Moutou est capable de communiquer. Il y a un sport, il y a Denis Kambaye, c'est bon. Denis Kambaye est la ministre à sport, il y a la ministre. Il y a un football qui est dans la fédération.
Fédération fait to évoluer bien. Foot mobimba batikela nde nani oyo nani. Parce que président fédération. Nani yo mtazaka président. Chabanité. Bachaye, bocha été pona nini. Baibisanga eloko ne zo sala ke bazwa compétence ya Chabani. Asa la président ya yani noté mais anatana Didier Drogba azana mboka na bango ba Roger Mila bazana mboka na bango. Vous trouvez c'est ça normal? Tala Congo ngera besaka mutu. Mutu lokola Chabani nonda. Bozo tika ye atambula bosu ba bato bo tshana ba dirigeant o ba yebi ate no côté. Kabulo munoko pamba ba tie ministre mais bangulu. Atiki ba bato ba bina ka ba banani ba evolo ko banani. Est-ce que c'est normal? En tout cas, côté on a Congolais, tu bélo autolingi, tu encourages. Bah on a front, on a besoin d'encouragement dans biso. Tu as qualifié, tu démérité té. To polipete Maroc wala tout ça la exploit mondial et na biso ameli pema mais biso to encourager bango to za na promo to za na ba finisseur te te premier te nous on a tout peste komi et est-ce que mamba mais faut to luka ba finisseur to mi na lipto luka bango te baza déjà wana na moni feka mutu na ngai ba landi ko na Côte d'Ivoire ba ti Afrika wala ba yuma ba sa level haut na lobi to za na ba finisseur te faut to lo ba vendre po au moins match to beti na Zambie normalement surtout dans ba finisseur beto ba bien belé ma table bato ba beta balle ba ebi les matchs se suivent ne se ressemblent pas sur un match ici magité autre on a tout ça soit pointé non mais faut tout ça la pessimiste mais ça probabilité ça coup direct pas les probabilités non to yé pour tout ça peut qu'on se qualifie non probabilité non to yé pour gagner mais on souhaite to gagner pour se qualifier est-ce qu'on va pointer voilà mais toi t'es Congolais ça négatif non mais bacha babi et puis le niveau on est comme sur mamba baluka ba finisseur à bien ba point toi encourager des joueurs na biso parce que ba na besoin de motivation. OK. Yo sur la balle était au moment que on a tension na yo ou la frustration na yo qui est totalement ba les bomba pour na kotala il faut en de lui prendre il faut en aller kaya ba mungwa na mai pembeni to ni ko pesa biso possible tala na mamba belvi tala mamba basila kuna bazana na tension te qui est totalement en solo qui est totalement ba Pierrot ba Gesho tala no maboke sur lingi balle tension te tika na yo. Merci mingi na bandeko su balandi biso senet moment na ebike ba komelanga na se numéro nanga ezali TikTok nanga ezali l'imbattable chura mboma so komelinga na mona et puis bo s'abonner makasi parce que funa ko matana 1000 abonnés quoi na TikTok et puis plus 33 numéro nanga plus 33 7 51 51 77 80 plus 33 7 51 51 77 80 WhatsApp na benazaka na secrétaire ta yambelanga en fait tout ça la synthèse ali kamna yaki liboso pona bandeko na ngai to yete tout ça la rébellion moko zo bonga bandeko na biso ba chroniqueur ba sala mobulute eza milice moko te ya ba bandité eza kaka éveil ya conscience na pesi na poto mutasala ka boité to ko mona ngo PTT ba titre monsieur bimi ya banzembo ya ba ser na biso amesoko yoka ngona ndako mais oko péter plomb. Donc et ça la makamusu c'est ça soubienté yo nanga to ça na responsabilité wana yako boya yango tout ça la responsabilité wana parce que tout ça na communauté tout ça na fuluté faut quand même un ordre même nzambe tanga mona ibana Israël ba tamboli kidi atini Moïse Tchabalo biso ce que to ngai na ju initiateur ya idée na bimi idée na ngana initier mais à travers tous les sportifs congolais so na binga tena ba biso nyoso to sali to pesi idée bandeko ba tchangwa marche lilo so okuté na problème ko lelate yibake oyo nga na sali yango nazo futa mais soko mono za mutu vanda na yo sala tranquille est-ce que okoko lo balika mutu na télévision sans la désagréable ou bien sala malandro na mutu non donc je crois que ce que o sali nengo wana ndeko yebake to sa ombre za simana yo soko kuteni bakangi yo bakamole litoi moi double muke yebake oyo zo sala na chanter wana na kisasa pe to lukela bango méthode de gosila oui méthode liboso na seki mingi oui bike kaka pona ni bosembaza tellement ba yoka kate so akomi na place wana akosala ka réunion moko lobi na bengisi ba youtubers nyoso na ba youtubers na ba journalistes nyoso ba osela bango feti ba yeka bango nyoso tu wana nde ba po akoya na otela bango ma 500 mais ba okene prison à plus de 20 wana azuka ke chanter bato ba finga ba yunguli bango mbala mo kara makala ba kwefa na makala c'est tout tu vois la compétence là tu vois comme habit de pouvoir non mais colonel Nimi Azali bah oui justement parce que abengi bango bongo les a permis mesure to pesier pour zo comprendre kaka te benga bango lo kona fait bokasa kuta sala ngo ya mabe bokasa so benga pa bonga na mai yesu ko abengi bango bongo bina ko pesa bango 500 akangi bango chenda mo chanton na che bango bo merci mingi na bande konsu balandinga et merci mingi na mes jumelles Carmel et Carmelia bon anniversaire joyeux anniversaire à vous Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime tant Carmel et Carmelia Chrissy Mboma dit Miss Univers très très intelligente il y a Melvin Mboma Bois Noir aîné de la famille très très intelligente il y a Denicia celle-là c'est la plus belle Denicia et puis Blessing merci mingi na Sandrine Mukawa
en direct de Bruxelles na salon SM. Merci mingi na yo. Merci mingi na ndeko sayo basende na Londres. Puissance à danger. Nelson Yandela mbote belé na yo. Mams Mama Bag mbote belé na yo. Isabelle Basende ya Fada Basende na Londres. Donc je veux dire Londres et quoi yate. Mami Kingwai mbote belé na yo. Flore Yenga mbote belé na yo. Odilo Mosi, Maître Chiba, Maître Lour Olympique. Ah, Maître Lour Olympique na Lour. Lour Mandembo. Na Lille. Je précise, Lour Mandembo na Lille. Venanga don na Lille. Don na Lille mbote belé na yo place Hollanda ngai. Flore Yenga mbote belé na yo. Mama Gucci, Mama Balenciaga, Mami Kikwai et Etiele mbote belé na yo. Mbote mingi na Etienne Kimpuela, boss, Shuna Lubaki na Lambert de Paris. Jimmy Bofo sa casa de Abraham. Annie Iris. La bière certifiée. Ah, yoza misik muturangai. Merci mingi na Lino Subonze mon Allemagne. Merci mingi na plus qu'un frère. Muturanga plus qu'un frère Lino nani Denis Marcos na Hollande, jeune moko intègre na Hollande azaka moko. Denis Marcos, merci mingi na BBC Fungula na Louvière, merci mingi na Ida Okapi, Mami Kankenza, merci mingi na firme matoto muturanga na kuba ke firme matoto mutomoko bien. Maître Jagger Moulenda, merci mingi na yo penengo ya mbingai, merci na Yolo Concept, merci mingi na ye, merci na Arnaud Atunga. Marno Tunga. Nzamba love. Mon adolinga mabe. Donc merci mingi na ba Congolais sous balandinga ezaki réflexion na ngai le mbatable chura mboma. Batumi ba mi se posera da question, ah mais ndenge ni botiki sport bokomi ko sala analyse, mais yo ye bakate après makambo ya sport ezana makambo so basala. Ndenge nini David Douaza un grand judoka mazaki na parlement français, zo sa na parlement ye judoka. Ndenge nini Lizarazu Chura momona ka bango te na ba match ba komba consultant ceux qui match doit ba bengi bango po ba ko loba ba ko pesa expérience ce qu'on a ba congolais ko za di nouveau moni le mbatable Chura mboma azo pesa ba expérience na makambebele o ba tiki boy o moni ba yeba ka ba maître ba bandi ba voyou et zo sala bango passe comme on a un maître qui réfléchit comme ça. Merci la force qui résonne. Merci mingira ba mo le mbatable Chura mboma. Merci na yo en tout cas tout est bien qui finit bien. Grand merci na biotou botola gibiso le numéro qui est affiché c'est le note on est na message Koloba na bandaki na on a souki s'appelle nango. Numéro Zawana, peut-être elle a disposé au Bengangai, non, il y a parce que peut-être n'a pas l'eau moussous. Puis bah message, coucou, salut, ça se fait pas. Toi on a pas affinité T. Bonjour, pena bonjour, abréviation T. Bonjour, comment vous allez? Si on a une question, tout le retour, autour nous ça lui voit sur biocomique carrément. Mais coucou, salut, ça se fait pas. Et ça la rappelle ça. Moi, Jean, quoi. Merci à M. Botola Gibiso, Marno Tunga derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Merci à l'assistante de Yolo Concept. Merci à M. Botola Gibiso de partout. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.